À tout. À tout, il faut zonga. Pour que justice soit faite, oui. Mais le Conseil d'État, c'est celui qui est chargé de rétablir la vérité administrative. Parquet, Guanande. À tout, il faut zonga. Mais on a insisté le logo pour nous avons conseil président de la République, nous avons conseil premier ministre, nous avons conseil Bazong Satou. La vérité sera rétablie. Il y a un bon travailleur, il n'est pas voleur, c'est un homme bien. Et puis il aime le président. Parce que le Conseil d'État, Bazong ici, c'est qu'il n'y a rien. À toutes. Oui. C'est un homme bien. Oui. Oh, bah, l'ingrédient dans la province. Parce qu'on a ban Congo, les politiciens ont mis des balingakete. Mais la population est l'ingakaï. Yo mon lobité. Ne va tumba ibananité avant-hier. Bah tu vas fâcher. Nanga ben a fâché. Ce que la linga président de la République te menakete. Yo fâché ni. Na fâché d'abord mauvais comportement ya ba gens au kangaï. C'est un gouverneur. On doit l'honorer, on doit les respecter, monsieur, bonjour, monsieur le gouverneur. Suivez-nous. Arrestation toboïté. Enquête peut toboïté. Mais les problèmes, Azam Taliboso, est-ce que Eteni, Bayara na ebongo? Est-ce que Kamere, Bakanga ebongo? Bimisa biloko, bimisa. Bakanga Kamere, Bayara na manu militaire, Bakangé na Milanga, Banda côté à Saint-Diona, Bazona eti na triomphal, un gouverneur, Anabana, Anamwasi. Et puis il est en fonction, rétabli par le Conseil d'État, le représentant du chef de l'État, en région Bas-Congo, dans le Congo central. Vous comprenez? Nous avons une humiliation à Boïté. On dirait que tout le monde va infiltrer le président de la République. Oui, c'est pour la popularité. Imaginez ce que Batouana va fâcher. Balinga faire perdre le président électoral de Congo. Le président de la République est intouchable. Tout comme il peut mener l'élection. Acte aboyko salemati. Il faut bakanga bango bato ba memi a tout ba humilier na ba commanditaire. Kinshasa mokili mobimba boza Hollanda aime les serviteurs na bino Pegin ça le terminateur de la presse na eli susu et pas à l'homme de pétage ça fait un bail vraiment. Ouais. Début de Oudaye pas IGF. Oui. Balobi vraiment le chef de l'État a inauguré IGF. Yo côté. Non mais besoin la manna kitwa. Kiti à présent yo vanda gidango. Et beau petit polémique makasi. Etali bango. Nana zui minikina va pouvoir. Mes relations on a là j'ai la Lingete ça. Lingete c'est le meilleur inspecteur que le Congo n'a jamais eu. Bien mais nazo bangile kaka bato ba Congo ba tse na bererte. Pour na ba intimider te ba do PC ba biloko. Na tout est à tout hasard de gonaye à tout hasard un bon travailleur bako boma tout est capo soutenir ba kimbangiste à soutenir ba motolokola nani nogo monasemi le fou du roi na lela effort na lela monasemi la liga fort mais IGF na banque Oyo, inspecteur général, chef de service, il y a IGF Gilles Alengete, les inspecteurs va kende, comme ça la banquette, les bails un rapport. Le rapport on a yango. Gilles Alengete, la banquette basali babike détournement salami. Ce que yo comme ça bilo comme ça, que l'on comprend te. Ba détournement. Balar muzuzo monana ezana biloko moto benga ba caisse noire. Frais d'aménagement. D'aménagement a groupe ça a tiré moins couleur na ndako ya monasemi sous ordre. Il y a la main noire. Mais président République va vendre ba ça de bokipe mutwana. Ezana bongo. Tala. Ba me maete na loyengete. Donc yo to soutenir Alengete mais Alengete na ko kufa pona e. 1 point de konanga. 2 Alengete c'est un gars très honnête et très sérieux. Soka lobi ka mubendi c'est ça. Mais ya ko yeba subasma ya biloko te. Subasma mutuza kuta moi vide mo boy. Dans ce bâtiment en couleur na ndako ya nani ba somili. À cause de la boye oh non moi libulu mo ezana.
Ndamutu papa maman Denise a beta tour na Bakongo. Maman Zoya abo osani. Angeli ana libula mbongo. Ana libula mbongo te a osunga maman atambola très bien assisa. Et a ba frère d'aménagement. To yebi yo ozo soutenir Gentini Ngobila Mbaka. To yebi yo ozo soutenir Gilles Alengete. Au côté limakambu ya Congo central wapi vona ko soutenir gouverneur Atuma Tobwana. Au côté la ngondengeni. Moi mbala wana mais c'est un saint homme de Dieu. Amutema bien, il est ouvert. Nan. À toutes. Oh. Oui. C'est non bien. Oui. Oh balingarete na province na. Te ngana olo parce qu'on a bana ba Congo, ba za ba politicien ya miyibi ne balingakete. Oh. Mais population elingakai. Yo mona ilobite. Ne ba tumba iba nani te avant-hier. Eh, ba tout ba fachaït. Nanga be na fachaït. Oh. Oh. Soke la linga président de la République te menakete. Yo fâché nini? Yo na fâché d'abord mauvais comportement ya ba gens au ba go kangaye. C'est un gouverneur. On doit l'honorer, on doit les respecter, monsieur, bonjour, monsieur le gouverneur. Suivez-nous. Arrestation toboïté. Enquête peut toboïté. Mais les problèmes, Azamouta Liboso, est-ce que Eteni, Bayara na ebongo? Oh. Est-ce que Kamere, Bakanga ebongo? Bimisa biloko, bimisa. Bakanga Kamere, Bayara na manu militaire, Bakangé na Milanga, Banda côté à Saint-Dieu, na Bazon na eti na triomphal, un gouverneur, Anabana, Anamwasi. Et puis il est en fonction, rétabli par le Conseil d'État, le représentant du chef de l'État, en région Bas-Congo, dans le Congo central. On se comprend. Nous avons une humiliation à Boïté. On dirait que tout le monde va nasser. Oh. Infiltré, il y a président de la République. Oh. Oui. Beta biloko. Président de la République, depuis la PC Cran prophétique qui a Robima, en 2023, l'ennemi, il y a président de la République, il continue l'union sacrée. Oh. Bakomi ko lukasiko baction gouverneur Ngobila zo sala IGF azo sala na baction ozo salema eko matiko baction moko retardé président Leli na discours alors mais totie ba snel totie ba biloko wana ba barrage to sali mais zo kendete longola bango ba PDG snel wana longola yi PDG mai longola yi OVD ba pied bango ba mbongo ba sa banzela retard lokola koba non. Baza bateau, bazo faire fâcher la population. Comment toi tu peux venir prendre aussi manzoto li boumou gouverneur au monde en abatou? Mais bateau na ba yebi très bien que ba Congo ils a divisé petit peu dans la popularité. Tina ba de pona ngape na lingakai. Oh. Bon imaginez ce que bateau na ba fâcher wana ba linga faire perdre le président électoral na ba Congo. Le président de la République est intouchable. Tokomi peme na élection. Ba acte aboyko salemati. Ba okanga mutu na kaso ba beti ataza muyibi, il a droit à la vie. Ba beti mutu wana akufi na kata prison. Il faut ba kanga batwana. Il faut ba kanga bango bato ba memi atu ba humilier na ba commanditaire. Na ba commanditaire, il faut le président de la République aille le lot. Bon sakana po azali bana mbok aye. Déjà vendredi oyo, mercredi oyo, conférence à gouverneur nyos président oyo azali malonga te funga ye mufunge. Bon. Oyo azali malonga te akende. Na minute oyo tu as besoin de cote dans la population. PDG azo sa musala te ale libanda. Ko banana bato eslen la régie des eaux. Ko kena muto VD. Président Nimi na discours na que non, il y a des biloko oyo il fallait que nembango mais biloko na kendete. Bis ngam na so ba câble awa. Nanzilo des oiseaux, ngam na so ba câble. Est-ce ne le kufa? Ba ko zongi sa ba mbongo na nyoso. Ba ziki singa ba mpulu nyoso andako ba congélateur biloko tout. Na ko funda bango. Est-ce ne? Et normal. Donc il faut, c'est ça qu'on appelle les ennemis du président de la République. Les gens qui ne veulent pas exécuter la vision du chef de l'État, ils doivent être à l'État. Alors, moi, je n'ai pas aimé. Bilo, comment on dirait mode. C'est ça, à lobby contre vieux Nani Mbosso. C'est ça, à péter. C'est un homme du pétage. C'est pas normal. Il ne vaut même pas 1% de Ngobila. C'est ça. Oui.
Asalanine, tant que gouverner. Hein? Naza olinge pour na français car aluba français bien. Azote le mela sous président. A comment qu'il ne va côté kuna. Pour ba mona yeke amutu malamu ba benda yi. Magebe campagne. Au moins quand mutumbe aza na yemine mutu a très quand tumbi ba zo bate. Lobi wangani ka tumbi lelo ozongela ka tumbi. Ozelo côté, c'est lui qui embrasse tout. A paix de tout. L'homme de Dieu n'a pas. Oui. Ah, nous faisons un la saline. Hein? L'homme de Dieu permettre ngai. Oh. Nalingi likambo o éclaircir biso pour aux prophètes. Aux ali na écran prophétique et poser mon ami sous 4. Na Bible ton la spiritualité. Tant mutatikali mutakala. Ton mutumokatikali na nudité, même au niveau de la famille, même au niveau de nini. Est-ce qu'il faut diriger toi comme un maudit, maudit. Mon takala est maudit ça va. Oh. Surtout il y a comme gouverneur là-bas Congouan. Gouverneur AI. C'est l'intérim. Wow. À l'acception mon takala ne wana maman azana mdila mina monene na mami. Mais akina obio. Na moi ya bali. Maman wana na mimi ya makambu. Mamimi. Yo tikali mutakala o diriger mbogandeli. O modire ba Congo te. C'est solo? Oui. Donc ça n'importe quoi. Na tunio hein. Era dana batikala mitakala lo kali boso basala. Bakaki bakasa. Après ba bengani ba. Après ba bengani ba on a jardin. Donc tipo a diriger a eu anande o mamimi. Kasiyeti. Ah non. Oh. Nini? Ah, basa gouverneur. Nini? Ah ici. Gouverneur. Ya break. Oh. Ah. Donc Mabé ko. Oh. On est grand prophétique auto et les Mabé, Bible Mabé mutaza mutagala. Amute kobo aroya o diriger mbokati. Ekobo public te wanati. Oh ça pardon botikanga na oloba. Ah. Te. C'est vrai, vie privée n'est au côté, mais le quoi, c'est Moutakala maudit le Congo central. Faut l'ongo à Pema. À Lucas, c'est là comme député. Oh. On a la Moulili, on a parlé du peuple, on a occupé minorité. Mais il gouverne, il faut attendre. Si vous avez le bilan, on va se faire mon agion. Ah. Oh. Banaba Congo, Betra Beno, Nassé, va se faire mon agion. Ah, attends, yo moro. Ah. Et le Rétat Moli Congo, monde entier. À mon île, visite. Mais balobi makambo wana pe onere ba wa tout pasera c'est te à toi que nous de la pemene ekobo ah ekobo na okelu la mami a moi c'est ma bête mami na taille mzela mina munene donc à toi zaina makambo ngote te à toi zaite yo zota le longi à toi no mo na toi za mutabilo wana oh senga bien oh oui ana lara toi te mubola ana mbongo wapi à toi iba te attends, tu as un mbongo, nga de l'État dans 100 000. Oh, nga sur la côte de na Josaka. Oh, sur la tout boé, aya gouverneur na so anaï. Atinda ka $50. Auto $100. Oh. Alors baka so na zina on pesa. Oh, et moi pour na linga ka poison naturel. Donc mambo j'ai fondé bon non na lobby so ba go zoyer za ba cadre wana. Na aménagement du territoire bilongo ba fond wana. Fond d'aménagement mais na 4 venda na limité ya ba ber. Ouais. Au tali pena les camps prophétiques. Et à mon malam. À tout. À tout fois zonga. Pour que justice soit faite, oui. Mais le Conseil d'État, c'est celui qui est chargé de rétablir la vérité administrative. Oh. Parquet, Guanande, Vundao, Tepemako, Moutamayele, Vundao. Yo zolo na Congo central de 14 zonga. Oui, mais pas zonga. On a écran prophétique. Écran prophétique, il faut zonga parce que ce qu'a zongité morane za biete. Et tamu la biete, injustice au tigala. Mais la mona n'a pas se faire na misala toi salier banzela. Il a fait des choses. À soutenir le chef de l'État. À soutenir le chef d'État, à soutenir Bamonase, mais à soutenir Kimbangu. Lelo du foot à Kimbangu. Kimfuta banani ba pesi candidat à Séné. Kimbangu te. Papa Kimbangu existe mon nene. Même si je ne partage pas la vie Nabangu, mais spirituelle, mais Kimbangu c'est une grande confession religieuse, une des très grandes au Congo.
so basima na ote wana parti moko échec yango to fazonga ah mais à toi à famille qui mbango oh BBC va plan na BBC à tout azali proche ya ba famille wana oh kolela la ye qui mbango olela même de bakanga qui a tout bongo ba sepelité kambe boyi c'est pas normal c'est pas normal il faut basambisa batona publiquement président de République voyer ba ke fêter baza pour ba faire énerver population mais babi à toi leader te balinga été leader il y a deux leaders il y a le leader de premier plan au bazala na ba foule na banani il y a des leaders silencieux au yazana se ba acte azo poser et zo permettre ce que mon candidat soit valeur les gouverneurs sont là pour le président de la République so ça musa malamu président to tia gouverneur azana ekobote tout le temps ça awa te et puis akeko zo moitié na biso ba kimbangisi na ba nongo na nyonso ba kimbangisi azwilani akezo moitié na biso ba kimbangisi moi bana na zo banga makambo te donc province na biso ko marché na Congo central pour mutampoka mutazawana mutampoka zali et puis de deux ils sont pas juste avec Atou ba bimissé na voie normale que il a mal fait a bimisa ye ba ebele ba région nyonso IGF atambola kiti par rapport à ça pourquoi ba longoli bango te ba millions pe za na bakatanga wana ba partout à part ngobila nde bakanga na mbongo te ngobila ça 14 minutes na bureau IGF signé papier bimakende oh à tout il faut azonga oh mais on a insisté le logo pour nazo conseil président de la République nazo conseil premier ministre nazo conseil bazong ça tout la vérité sera rétablie et un bon travailleur il n'est pas voleur c'est un homme bien et puis il aime le président il soutient le président parce que le conseil d'état bazong ici c'est qu'il n'y a rien et sur le plan spirituel il doit rentrer et camp prophétique et le banini il faut azonga soka zongité ba Congo za mo Congo ba pesa mo Congo oh oui mais le Congo central baza après compagnie chef de l'état en 2023 ba relire il faut toi azonga yango yo le mongo tout na lobi mutata ne loko te $1000 ko pesa ngate tuko na ngolo ya mbongo nende ana lo ma viemboso ngai lo ngina ngese mona viemboso ngana défendaka mutu te par na défendaka par conviction et par preuve et par spiritualité nanga ouais donc toi zonga fazonga pour ça nini à rétablir vérité na mboka et puis azongisa chef de l'état pour l'électorat 2023 ouais on a eu me décider mais ngai naza éclat prophétique ta on azo mona mais nana mona kati yo ministre était mais olobi et peut ça mais des nations yo ndem za bwana nani muzuzu oh professeur azo piezo salema oh donc professeur lobi quand tout bona kwa liso ya nzambe na mboko na lobi awa que président république obima est-ce que pour bal na lembongo non pourquoi vous donnez ma ya touté bo sale le loko na zoloba oh oui à toi ça sacrifice politique bien sûr un sacrifice politique papa botia muté kobo na place à muto za sérieux bozo gouverneur aller c'est que vice pas aller balongo na bango balé baliaka mutu moko baliaka na mutu a raison mutu moko papa yango yo la problème na vice te à part ekobo na ye na problème na ye mais le conseil n'est pas pour le tribalisme bayombe bataba Congo faut vous à l'ensemble vous êtes une force vous entrez à Congo vous allez vraiment le poumon du Congo bino ezaka tangate bino mundela kota na bénédiction ekota na liwa ekota kawana tout ekota wana kimbangu pe azawana bo pesa kimbangu valeur boza na kata ya région ya kimbangu bo pesa valeur bozala ini bozala binyonso ini bozala vraiment ini na ini yango nde atupa zonga ato ifazonga po yare ni saka batu yoso
Oui. Mvouemba, c'est un bon président de l'Assemblée provinciale. Jacques Mvouemba. Bando Kota Toliate. Wa Moutunanga. Wa Moutunanga. Ouais. Parmi les présidents de l'Assemblée Moutunanga. Mvouemba. Oui. Réaction des acquis n'ont bien. Non, c'est un homme honnête. Non, papa, on ne peut pas humilier à tout. C'est punissable par Dieu. C'est pas bon. On a besoin d'un sacrifice politique, balinga akende. Bon. À côté de l'IDPS, babouye. Oh. Amen, si vous avez fait un point. IDPS, nazo lo bana bino boyo kabiso batoba nuna ba Congo toye libino. Oh. Boya mabiso. Oh. Toye libino pour soutenir président chef nani président Félix. Oh. Par Mbosso, par Ngobila, babouzo ba côté par IGF, babouzo ba côté par. Donc, na l'engagement pas à combattre hein. Ah. Alingé ba asomeli bato ba jipa na crédit ba lobi ayibi mbong. Oh. Au moins te ba olinga ko suya alingé comme si dans alingé ta zawana. Ah PSP ba jeune 85 jeunes misala. Oh. Ba tata wana ba sala ba 80 ans 90 ans na poste wana. A créer génération mususu. A créer génération mususu. Pour ba papa ba ki de passion ba paiement. Mutna okwe na bureau boy ba calcul wana ba x au carré wana okwe pe okufi. Ba ko pate ba tu ba kufa apani. Pétage ba tika bana pe ba ya ba respirer. Alingé te donne la chance aux jeunes. Na kuti petit na mongo boy. Et pas alingé te na somi ML. Ya kitoko boy. Mafuta ezonge na nzota comme na poto ba na poto. Au Sani on a inspecteur ya sika on a code depuis 4 ans. Ah bon? Au commun vie qui tombe, oui, un inspecteur qui doit aller inspecter l'argent, rentrer l'argent, il doit être présentable avec des beaux véhicules. Alingé ta somme. Na okura na ye, na okura na Ngobila, na okura na tout. Na okura na Félix. Oh. Na comme okura pe na moi, nani ba gouverneur katanga mena yebi bango bien té. Bon Fifi Masuka. Fifi Masuka ngo tozo kaka na sango tozo kaka masuka tout le monde a répété. Faut que de respecter kuna. Oh. Donc de totali o ya o katanga. Totali Jacques Yaboul. Yebela o be kona, il faut totala yi. Abe doke pas Fifi. Ah. Et dans kuna 3 to mibale. 3. Mais 3e mois yo kana te. Wana na. Wala yo kana katate. Avec kule ya 3 gouverneurs. 3. Te ya dio. Fifi wana na nani na Jacques Yaboul. Na Jacques. Moussa Zawap. Somati côté na Nazalaki. Côté les gars Jika Kazalaki. Ah, Tanganyika côté là. Et pas ya nani Zoé. Mais muto ya côté kuna ta sangote. Babi ba fulufulu zongi. Ba lobi sanité falo. Il falo quoi. L'homme de Dieu. Kolo tu n'as prophète Condé. Azongi. Na soyena elobi. Auti. Ouais, na soyena. Auti tourner aux États-Unis. Ouais. Kuna ba PC trophée comme Congo mususu ye wana ya Valère. Comme ba Congo bazana ba papa yonda, tozala ba Konde Liloba, tozala ba Kimbangu, ba Fumo Kimbangu, mais ba Congo baza béni. Konde c'est une bénédiction. En fait, Konde c'est une bénédiction. Oui, Konde c'est une bénédiction. C'est un grand prophète. Allié na biso, na Félix. Oh. Allah va gagner combat Félix. Oh. Bon, tu votes Félix Tana. Nakonde. Oui. Tous les 3000 églises. Konde nanga ba toten sa sat. Ana 3000 églises dans le monde. 300 na kin. Bon. Soit pesé ordre 30 minutes de stade de Tondé. Si que tozana yé va lié ya président Félix. To soutenir. Oh. Nyonso anaka Ngobila. Nyonso anaka ba IGF. Nyonso anaka ba Papa Mbosso. Ah. Mais Ngobila même bisote. Na ba vie Mbosso wana ba tout au combien pas président. Obi yoti faut bakanga pour campagne bandi yango ventro. Oh. 2020 bandi. Nga prophète. Nga mulimo soko ndimino to etalio. Ezenga makambo nanga bakipa yango. Parce que zoli a pas fatia ngo. Kolia na na olia na ngate. Ozo kumisa fatia. Na olia te. Oh. Bon na sala ngo pona olia te. Ah. Na sala ngo po nzamba lobi nanga. Et na sala ngo parce que fatia à l'avenir. Oh. Oui, et il est en train de creuser des trous où il peut permettre de couler na Congo. Mais bah l'entourage à Makasi. Oui, entourage de Dakar mabe, ba outi passi papa, ba outi na ba souffrance, ba outi na ba mabanga na poto papa, ba biloko licencié so na nani azoke de kosala acha couleur ni meuble ni verre.
akutani na mwa musuni batika balé basomi mwa bandako président il est temps maintenant otia siko bato ya compétence ya makasi pour tout démarrer bon bakosi ya président baza bato na ye babuna na ye c'est normal Jésus azali na 12 apôtres 10 bandeko na ye bon ouais donc il y a pas de problème so ba crédible le problème ezali ba yeba ne musala o ba éviter batia ba opemeni ba pe ba misala akoma ba PDG ba administrateur o bazali ko yeba musala ba maintenir bango et puis président a besoin de souffler sika Gentili Ngombila mbaka otaki na assemblée provinciale oui ba voter budget kitoko à l'unanimité plus de 19%. Ouais non mais hier azala ba budget ambitieux c'est normal. C'est le meilleur gouverneur, papa. Meilleur gouverneur? Oui. Après à tout. Les restes, il faut trouver que des banquettes. Ah. Mieux le problème. Meilleur président de l'Assemblée Zambos. Na Kamere. Oh. Depuis Kamere a vu beaucoup de temps déjà. Beaucoup de temps azana nuna avant na mbongo ezonga nana. On peut savoir prophétie yango na olia wa mutalobo pete na olia apa Kamere so azimbongo aopianga après sanga dia bandakala mutalo isanga ba viona noté na ba province parmi batolobo ko pete na Congo juruzo ya to sa liste ya ba politiciens maboko pete Kamere na kati Ngobila na kati matu za qualité atu na kati te mais aza honnête ba gouverneur honnête à tout. Oh, bah, Kabaka Marga n'a ngoté à tout. Oh. Il y a les 10 premiers gouverneurs. Bon gouverneur AI. Ah, il y a un gouverneur. Oh, t'as bien que la soirée. Oui, pas comme moi. Ah, papa, ouais, c'est dans une encouffe, là, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ouais, t'es. Moi, on a hérité le 26, ça doit bêta. Oui, on a un événement le 26 dans Tongo. Oh. On a un gouverneur, on a un gouverneur. Deuxième anniversaire NRC, oui. Tout Kanganzela, tout 40 000 personnes. Après, l'après-midi, dans le côte Saïe, dans la salle de prière, Peter, après dans Zongi, pas maman Pepito. Oh. Pour Manda Benga invité à Oh. Mais Mikolo, on a Pepito, ça va? Tu es mère. Oh. Mais il y a un côté qui a esprit à tout le monde. Oh. Allez là, gouverneur à tout le monde à Okufa. Qui l'a la Kamoko? Qui l'a là? Si ma tout sera au monde c'était. Oh, tiens. Nana za olinga tout mais à côté singa suko virus à tout. De l'eau n'engé fallait à Jésus a pris le sous concernant bah venir bah YouTube tout et ça le sous bien. Ah. Ouais, église. Moi n'a pas papa. Bon. Bah projet c'est bon déjà. C'est bon pour la village. Pour la village tout à tout que ça là tout que négocia mangamo mboka et nande connaît on est pas comme député. Nan. Il y a fallu à Botswana. Oh. Voilà en Belgique. Député. Député dans même été na mboka. Na secrétaire ngobila. Pour nos copier na ilanga te. Te ilanga mutu te. Oh. Na yena kadima. Wana babio zo fatia azute. Oh. Fatia so azute. Aboyi na kana na ye mwana na honnêteté leki. Oh. Ah. Na memele mwana nga uti poto la mia comme député na tchaka des affiches mwana le kabi jamais. Oh. Faut ça la campagne. So azute. Ah. Na refu ne pas tatane na benga esude. Tala bimi o sa na okete. Na mboko bena e fatia cheli ba seni pena. So azute. Kadi mabi o azwate. Président Fayulu azwate. Baza honnête. Kadi mana na équipe mongo mabe wana. Na ilanga. Équipe mabe. Na lingi bango te po na ndenge ya mafia. Mais na normal la lingi bango po ba honnête. Et ngalo ko le club politique c'est pesi fatia obima c'est fini. Na o défier bango mi balwa. Na biro na bango ya. Mais vieux Fayulu azo asili ke fort na langage na yo. Akogate. Atika. Na lobi na nga vieux Fayulu ndinga zana na écran politique azate. Ah. Na Monica Félix. Siko président Zagami baleto moko. Na Moïse na lobi moko Moïse amasa nga pire nga. Mais na au conseil sur nga poser candidature Atika. Parce que Fati sortira. Pour écran politique d'atati. Mozolien na opété mais ozo rassurer prophétie. Ozoliate? Zamba ofutanga.
Ça m'a foutu en rail. Pour voir aux bimisa on dirait que c'est un maillot, c'est un mille. Bon, bazo pesa ngate na sani. Nanga no forcer bato à bato. Hein? Quand Nzambe. Mais balu bakala baza okaba. Balu basiko bakaba soutenir sani. Nabo manzoto, nabo ma prophétie pour bakpesi ngate. Tu yo ma Denise occupé bien. Nani? Ma Denise. Nake. Oyo ki fuite. Oyo ki fuite. Éclat prophétique. Président de Biga Zobima. Maman Denise. Yo petite, attends tu le côté. Tena okende kuna te. Maman kaka. Kuna bato baleke bele. Ngaga mama na na sima beda show. Oh. Maman na beda show. Mais bato bango eloko mokote. Oh. Oye bango te. Te? Mais biloko bela beda show la sala au nom de mamata. Oh. Oye bango te. Te? Maman Denise. Bon moi soso. Yo mona beda show na humanité. Oh. C'est que motana 7. Ah, si ma bête soso na tongo aussi bien à 7h 7h au moins maman Denise. Oui ba ngode. Moi na liboso. L'homme de Dieu aux aramutu au linga musique mingi. Ouais. Le corps et l'esprit dans le christianisme mais makamusu ça dans la rumba congolaise. Ouais. Le rumba ezui mapapu et comme patrimoine. Ouais, c'est la félicitation aux combattants, il faut respecter le local. Patrimoine. Merci à Tony moi babi, tu m'as boubouné na président de la République de Fouti. Ah oui, si on a Turquie na président Biloko Anakak. Lelo ils a confirmé. Na ebisa ki ofati, man balazo ya malembe, il fait des choses 7 points béton. Azo ya na ba point na malembe azo ici mboke zongi na masolo. Mais social pe bato bazo bilati. Alobaki yango. Ayebisi ke na yebi que social les aussi mbaté. Pour la première fois un président accepte. Ah Fati. À part Kambongo, o bazo reprocher au pona ngana sengi pe mbongo te mais a mubali. Te Fatia Mubali. Ah ok, malembe na méthode moke Congo ebonga. Des places là, moi parole tata na yo na pesaka la liko. Le peuple d'abord. Non nani yo comment est passé là apôtre Lola Dalo so Laura Dalo. Aloba mo lo mo bongo lo mo zo matanga na motema na zo mona on dirait président Fatia ovandi sama solo. Oui, président Fatia Aocha ba base na ezo banda pour permettre ba oyo ba koya sima mboko yi comme paradis mboko ezaki isolé Fatia zongi sango budget ko karaté budget bani okoka justice ezaki ko sa musate juste Congo penda ba mokanga bakangi ba lokwa bazo samisa batoko ba mopepe po muta kufi na kasho na yi il faut asamba à tout bakangi na kaleson bato il faut basamba mboke bongit copiner ka ko accompagner ba société mais budget comme coca réserve comme ba 4 milliards bilo tuna lo ba président ça on a discuté oh di bon di manga et puis président Ndimi IGF andimi ko dans discours andimi alingete oh pour le c'est exact alingete Fati Beto ayebisebo ya chebo mamba combattant papa ozobundela makamwana trop que le chef de l'état faut dialogue ça faut dialogue na ba combattant est-ce que simba parce que baza bato lokola biso bana combat ba luka et puis combat na ezo senga dialogue biso peto yoka bango pe ba yoka biso et puis qu'on partage le point de vue to finga raba bo que tu te to le bagaba mabe na bango te to yoka pe ba revendication na bango et puis to harmoniser moi no fabrica sa zongi ya zongi boye bola mo fabri ba mission so ba kim likamute ya modali bosote mais eza mabe po bozo be sa ba leader na mino et puis leader pe so na mirimiri na yo pe ko évoluer te c'est pas bon boye bola moul tango za visionnaire créer ba mise mususu to bano yemba yo moko na mwanzo abina wana ba bano yemba nenga yemo na mwanzo abina wana na linga mwanzo abina bien wana biloko mboka mwana ngo monene
azongi ya mado azongi mado lio kimana bolika mote lokola yo za bra dre ya mutunanga shomi pazongi nani animateur na shomi pazongi bakangaki na nzela te imuka zongi ya mais c'est bon visa na yekotambola ozwa sous deuxième visa mbali ya solo ye wana pele me na leader belereze bakimi tu la mwisi oui baobonga te osola lobi eza dur bon fabrigas apie bango vie na kena mariage ya ken pia na boy ken pia na tunanga o ne papa nanga denile sa yete atinanga invitation te oh oui tokutanaki veste ne kote ça tokutanaki ba dimi bela we na bise tinanga invitation boya bon lokwa ba fali bazai wana yo zalaki batusu bazalaki déjà fait bongi na veste na ozo cadeau na aya soute yemu da benga ta ozo veste ndeni ah olanga zo nga veste wana na pesa ye veste na aya ozo wa mutu na ngai quel bien ma fimbu na fimbu abali quand même bon c'est quand qui na wa c'est ko ba mise belé babala te ndo mona bango babala te papa baba dana ba makangu ah ko banana inoso bi abala te bazé belé bon rebo abala été ya chaka ezemi abala ta oh ah boyo monino sabala nani susu bazé belé na ya batata na ya batata na ya bana totika dossier na tikila ngai mais quand vous faites que le c'est le mususu ou pièce ni ya sika makambo tere ya mobulu na moni makambo au niveau ya nanango ya matata ne matata le nana ko désarmer nani Adolphe mais ogile matma na data na complet avec ça na basket yo désarmer Adolphe pour pièce mais uta poter na retard de temps na kota na ngoboy ya beta jaune nana betelo mo noir boy pasuka ya yoje pasuka ti likolo ezo katana ndamu e katana ndamu tikalika wana ti soki Sylvestre pe kufi ya yoshi à la chance Adolphe mais abeta ijurango abeta lo mo jeune bo félicitations avec conseil plein ya do apeso mbote ya do edo a compliqué edo ya kanti kilala wana nde ya yi edo na o désarmé yo na yebisio edo dabo na o désarmé na fule lukiso chinois noir na o désarmé bango laissez bimati ekomi mukuse tena fâché Keisha Van Kier na petite nanga Eliane azana na gomo sauter bato lelo na kanda natanga ka beta su kaka maman Denise na kero kin lova docteur dia dilete tatili 300 000 pona badon et le kelinga rabo mbongi fa yana mabongo na ngai mutu mwa alekelinga mbongo na komo pia bato badon kuna essentiel ba hôpital nyonso ba privé bana bazo lia nzambe na ngai tata na makasi modero Simba na Tony mwa ba meilleur ministre pona nga bangwana prophète Dominique Kondo ba Congo na nga to ayelo moko modero oui vrai Mukongo vrai Mukongo pa Kabaka prophète Konde akabaka liloba wa mutu na lie na osimbi Konde nga na osimba tete ndai na lela effort mettre tura mbomba lemba table jonga de ketulwa mama présidente Arthur Zemene Koloba Yoji FBT Paul Fipiko agence ya solo Diesel l'agence ya solo Mutalombi restaurant ya solo Irene Mukabila mwasa mitenge na miniki mwasa pembe muta mitenge na miniki na yena yuyu Mukabila wini ba huntipe na pese mbote makasi Valérie Mala Dorcas Mukoko et puis Arike wa masananga Zemano noble yetu bomandeke Justin Panzou merci mon frère ami na moni code Zamba Pamolae boss mon Congo Justin Panzou millionnaire tu vois boy ava à Londres Justin Panzou pangi pese mpangi mpangi mutengono suka na mwana grâce kashika bofunga na tinde pembote na suki na nga lelo ka wana ambanga pe lekituro na suki na nga Jean-Jacques Bungu batu na nga entourage na nga Clickson Kabea na pesi mbote na petit sœur nga Popeliane et puis
Voilà, on a pesi mbote na pasteur Kindu, pasteur Trésor Kindu alia abi fakuta na prophète. Te na zawa na pona. Pasteur Trésor Kindu doit reconnaître valeur na yo abi pegi toko beaucoup finga pétage. Mais Bablo a sala ba plein et puis et bien donc continuer comme ça. En tout cas faut na pesa lim. Merci. Mais melanga e papa porte polile. Pasteur Trésor Oki. Trésor Oki porte polile. Oh. Na pasteur Salem mwanda par bibo mususu. Baya. Pasteur Salem. Salem ndako na yo yango. Oh pire ngai. C'est pas n'importe qui. Ça va dans la vert. Meilleur parmi les meilleurs journalistes. On a la ligne au sein de l'émission. Pour y aller là où kaka. Bon. On a carnet d'adresse. Mais sur la mais expliquez-nous votre philosophie à pétage. Pétage des alliés, non ya décision. Ça dit sur les mi makambu pas au côté de la décision. On va aller à Bakate. Moi na mon bosso me la bilora oliate. Moi na mon bosso me la gagne la mate. Moi na pété à manquer papa non où je pars de ta maison. Ça dit les alliés non quoi ya pétage des alliés plaisir comme aussi cause là non quoi ya décision ça dit au lembi au lobby au pété ba plan au lobby pour les camana où est là où est la solution. Ndenge baba banola biso Congo central mazangu bakange banzela kuna donc te ba fâché. Tu m'appelles ba pétaki. Ba pétaki ko ba limite. Non seulement bolongola qui est mais bolingu bo humilier. Non, nous aussi on refuse. C'est du pétage. Ouais. Mais vous restez en tout cas décisif na oignon sur le lobby qu'il faut à tout matoubo na à tout ce gazongité ba Congo et noircir, c'est pas bon. Ah oui, c'est un sacrifice politique. Mais il y a un vice-gouverneur au salaire intérim. Non, toboye. Na écran na ngazate. Et pour le lobby batika la système. Oui. Mabé. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Même en mazo c'est la bien posé dans la malédiction là c'est. Mutakala mukonzima mona angote. Donc même la famille ko vanda te exclusion. Fois à libanda jardin d'Eden. Ah oui. Donc même à tunda ozonga bo yepe na fois à part il faut venir là longwa. Il faut aller. Ba ko travailler te. À transmettre biloko mabe. Il y a solo on. So ba vanda na distance. Il y a musika. Mais pas loin. Alors travaille sur la tout. Ah, il y a travail sur la tout. Mais c'est un vice-gouverneur. Avant d'avoir ba olongole. Ba tike moko. Ba olongole. Ah. Bon on a bien camarade nango azaki pembe nango bila kendate. Na omu. Akendate. Ah. Vite déjà nat. Tous les jours quoi ya ozo mais vite déjà. OK. Comme Nasuka, merci beaucoup. Na Bilonios Bozaki branché, peut connecter, scotché Christian Boutei, Christian Mbungu, Moni Passer Denis, le prophète, l'homme de pétage, Visolongo. Et la bosse. Oui, en Afrique d'ici, bazo le l'homme abeille. Anan. En Afrique d'ici, bazo le l'homme abeille. Ce qu'on a Afrique d'ici, bah on a n'abengi ça, l'homme de pétage. Na ozela. Ba tombongo ibele, ongai kingandi, Ba mbongo te. Hein? Ba mbongo te. Ba toi là basé belé. Na Cape Town. Jimmy Bella loba wa ngayo nazaka ka. Oh. Tika. Jean-Thomas Kassa. Omoni l'homme de pétage. Tika. Jité Manzoum. Bon. L'ambassadeur. OK. L'homme de pétage. Ngayo kama solo. Kama solo. Bon. Bob Malibana bo polémiquer, le propos tenu dans cette émission n'engage que son tu m'as dit bien. Au diffusé. Tu m'as dit bien comme propos comme il ne faut pas confondre la prophétie et l'émission. Non. C'est l'écran prophétique. C'est l'écran prophétique. J'assume. Quand l'écran prophétique dévoile. Voilà. Et comme Mankolo. Voilà. Tout le pays était. Tout le monde est Molimo. Molimo ne mutelobi. Ngaïté. Merci. Yepete. Molimo. Molimo. Lana Molimo sigo. S'il vous plaît, abonnez-vous.